Yo, modèle, le coco kenda te, hein? Le coco là, on a tel kenda na ye moi nango. Ta conscience quoi? Non, comment ta conscience jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu continues à faire la situation ya boy ngai na bino. C'est comme si incompatibilité mon kobo ezo sa maka entre ngana bino. Ezo yiba na te qui est père qui est enfant. Viva tia kango na boruante. La kenatina nu vila ngana boruyo. Bon na yo bon sango sim. Et tali bino hein? Et tali yo. Kambanyoka. Papa na Gracela. Est-ce que est-ce que Nabuta? Nabuta. Zala ese ngobota bana. Moi na liboso yeyo ya mibale yeyo. Zala fier papa. Obota. Oui. Oh. Yo penza oza penda mobali oyo bakata kiye ngenga. Oboti bana bazipe bana bakati bango ngenga. Bana pe ba bota bana ya bani déjà la Gracela ngala na potite na presente na hotel la kaka. Vie ya mondenge ni ekini na oboti la neni na bana neni. Barabalo indenge to zala kabo lo yibit soko continue soko kiti mukebo nini za kuna dibulu. Soko continue kiti mukebo kumani ni dibulu. Na ngambu nango nini zala kawana Zamba peni soko kiti Zamba okulongwa na ndako okendu fanda bongana zo mona loko moko yimba zo salila ngaite papa kubikika papa la Gracela papa kubikika ode tozala ba abitikelo moboye ode sha tozala ba jabecho auto pour bemba tozala ba keli bulu est-ce que bechambo papa na imeti te esenga bete ndinga bete na mugo donc ngamu diro ala sanga iska loge vanda miska loge vanda ya opusali libulu okiti muke libulu pelepende zamba pour ndinga zamba pour siko aw ufanda obi eseli busuba papa ti azolo baboye yo na fanda sonia pera romancier yo fait yo na yaya liboso faut on a quand même exemple ngai dans le foulé papa teka le papa timba rapporter simba te buna zonga na ndena obota OK on va ta solide obeta la tolo ngala reflé pera bo nina ndo akakaka makambu nyoso lukule zieni ozo akamakambu nyoso lukule bana ya boy mama na ngai miso ekoboma batu tala mapeli na ye Jésus. Oh, quelle taille prophétique. Nzoto na yoe, na kulae, na kupengwa, na kukacha. Nivana. Nzoto na yoe, na kulae, na kupengwa, na kukacha, na kubinawa. Ni vana Zwanga mbongo nyonso Sepela la bozwi Metami se tolu ya tia wezate Nzoto na yoe Nakulae Nakupengwa Nakukacha Nakusokosma Nakuchubango Mudero Bonjour papa On peut s'abonner ma salaire. Vous êtes très contente de ma manière de se comporter devant yo oh papa ça maso peut-être Mude ata mukolo moko te na monene sikozo sambila ukita boyi oh papa Mude na ina vérifier o vérifier soki ya solo pena ndenge baloba nini kati hein biba na chocolat wana nini benefer yo Mude yo mwana yo ya moda bloko sala na mwana misa papa
Hein? Yamode. Donc, on se permet de couper un bois pour la bonne Yo, modèle, le coco kenda te, hein? Le coco là, on a tel kenda na ye moi nango. Hein? Modèle. Vraiment. Modèle. Ça c'est quelle famille? Parce que le coco biba na ye moi nango yo ye landu yo. Moi non. Oh, ils ont des yo. Yo, Bima. Moi non. Bima. Oh, ça. Ah, mais ça va beaucoup. T'es beaucoup le bon yo pèse yo te somba. T'es pas comme toi pèse ça, non papa. Maman, Bima. Moi ça va voter na Bima. Ah non, Bima. On peut que quitter Bima. Bima. Il y a Zoba. Bye bye. Ah. Faut jouer. Il faut sembler à toi. Franchement, vu la bise de Keneka, yom te ma rambo. Non, ko suspecté. Non, suspecté. Pas arrêter. Comment il y a modèle pour ça même la mise à bise de bangade. Kolo ya buzoba. Hein? Fallait la bote yo samba liboso. Quand tu fous la makolo, bon quand il m'a compris. Fous la makolo. Bon quand makolo l'engrais. T'es yam zong la place là, c'est yaka. Eh, na kuzongireni. On zongireni. On te mara boti lobi. Grâce. Grâce. Papa. Yaka. Papa. Ça va? Grâce. On est tous à la même pensée, même morale. Oui, si personne peut vivre dans la bonne. Je souffre. Il fallait que le goût d'atelier pour 4000 fois de transport, n'a pas sur le route. Papa, pour nous, nous allons vivre mieux par rapport à ça, on partage. C'est un grand coureur d'Égypte. Qui est né, aux amours assis sur la papa, pour nous vivre mieux. Qui est né, ça va bouger. Ça va bouiller. Ça va bouiller. Ça va bouiller. Je vais te chiffrer. Ça va bouiller. Qui est né, à ça, on va vivre mieux. Aux amours assis, ça va qui est bon aux enfants d'ailleurs et comme ma famille. C'est là. Oh, lui. Pour la nuit, on a tibouillé. Hein? Papa, on t'a tindé pas là. Bonjour, papa, tu ne peux pas me dire que papa, tu faut la tabouille. Hein? Papa, viens accompagner ma fille quand t'as tindé à tenter. On fait ça, bon, on a fait ça. Ah bon? Oh, oui, c'est vrai qu'il est dans un bon. On a fait ça, on a pas parlé. Maroka. Oh, vous avez comme quitté. Oh, tu es bien là. Tu es quoi? Dengue papa tindio. Otatenga yo le bini. Kokate? Non, banga ki boyo. Obanga ki bonga. Kende kasi. Papa beta yo kasi yakati. Papa beto te. Kemona. Na bombiro aw. Ngure. Vous avez Nani yo?
Zalawan. Na yoko. Na yotata. Na bino batana mutu malamu. Oh, ya tindaki. Et koki samu. Oh, ya tindaki. Oh, tindaki yé. Samba tindaki yé. Tindaki yé. Non, côté aya côté mbo. Yo. Ya pas. Ok. On va se dire. Eh oui, Bafani tout y a tonton sous partout dans le monde presque vos arts. Alors, bisous tous à la brancher. Hein? Désormais, chaque semaine, nakati ya Frog TV, bagag ya sika. Ngana zawana, bandeko bazawana. Tozawana uniquement pour nous sepel Sabino. Na Frog TV. Désormais, chaque semaine, bagag ya sika. Vous ne serez jamais déçus. Ah oui, na mukolo makas. Na mukolo. Voilà. C'est Frog Télévision, tozongi sous bafan nyon soit Graciela. Donc on nyon se sepela na Graciela, kota na Frog chaque semaine au Munanga. Donc ma solango ya gak eye lisusu. Bafan na bino nyon so bolingaka. Bazana o nyon so tala ko sepela ne azana si Frog Télévision. Chaque semaine bolanda biso tozana pour mon sepel sabino toujours. Vous s'abonnez. Alors je vous aime beaucoup. Bafananga, beaucoup ta si Frog bon nanga. Babiso coupure à ce qui vous essaie mamouze kitoko. Bino nyonso o bolinga artiste na bino coupinga yo. Na bi désormais chaque semaine boando zo bagag Jessica ka a na chaîne na biso Frog Télévision. Babi tozaki na bino, tozana bino et puis tozongeli koza na bino. Babi biso nyonso o to s'abonner na Frog Télévision chaque semaine bagag Jessica ko seka sika. Nyonso ya malamu ya sika izongi na kata chaîne na biso Frog Télévision. Babi tolo basuni chaîne ezakaka moko. Chaîne ezakaka moko, chaîne ezakaka moko Frog Télévision. Mambo ezongi. Ezongi. Bilenge ezongi. Bat bakonda pe biso yo tozongi. Voilà, abonnez nyonso ya Frog Télévision, nous sommes là. Bato nyonso ba mourir ba gag. Bato nyonso balinga ba gag. Déjà to sepeli sarabino to zongi lisusu. Na ko sepeli sabino sur Frog Télévision chaque semaine. Bo bando zo ba gag sika. Ngada international non zalana. Ba artiste na bino bolinga ba zalana. Donc restez branchés, abonnez-vous. Ba o bazana na abonné to tindelié moi lien atala s'abonner pour arrêter gag moroté babi ko seke saka donc pe sarabanzoto bien donc bo s'abonner na Frog Télévision parce que chaque semaine bo bandozo ba gag na biso. On est là ba compagnon nyonso d'ade international partout dans le monde entier to kuta ni biso nyonso on a Frog Télévision. Hey! Équilibré! Retour à Frog avec vivacité, toute l'énergie. Zongi awa bisika boye bakibiso Frog nanya ko chatembeli susu toye dege to mesana koya na bagaga danger na ko seka ya gogo. Allez toke banda ko dobika isika ba komi abonné dobika na rouge wana banda ko dobika na rouge bo dobika massivement. Ah oui, tozali bila vite que tozali Frog TV de retour bisoye tozali. Abonnez-vous massivement. Tu ne seras jamais déçu pour nga tonton Sunebino Nazawan. Abonnez-vous. Ya wa ene yibisi tatene yo ezala mama ne yo nokwene yo ezala tsokuba na yo utamana bango. Abonnez-vous massivement. Frog TV. Abonnez-vous massivement. Et quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Ah, bagaga bien, bémission bien, batounion sur bolinga décor ilonga. Le lève du maître bien sûr. Beau s'abonner, beau à jamais déçu.